Au moins que batu ba ko créer ba actualité na bango. Mais ba actualité ngo ba ko créer ngo ndeni. Ba ko créer ngo na makio na bango. Il faut ba combattre ga album au Dynasty volume 2. Ba bombi ba prise mususu ba c'est les 13. Bon moi na bango même sur les 12 ba boire rester là mususu. Yango Gaulois rester vigilant. Cette fois-ci faut to sala ndenge pe bango ba sala. To kokota sous-sol, système sous-marin. Il faut te bimisa pour ma Kinshasa et sentir maintenant album de l'année et bimi. Va partir tout offert à s'exprimer. Tu sens que l'artiste chante. Et à banzembo moko te amo putu o ba robimisa la batu pour la comparaison. Or que la comparaison n'est pas raison. Bon mon album est robeta na baba mais sauf que sur le plan vente moins faible. Mais sur le but de TK Dynasty volume 1, s'il est le TK Map. Voilà, merci Nabalandi Nyonso ba Rolanda Biso a on a global télévision nena loba kaka restez toujours branchés sur cette chaîne et ça la biso kitoko na elengi na bandeko tout o ba ko zongisa to o ba ko partager ba ko liker be mission na biso to zala toujours même morale et ça la biso kitoko na elengi ça dépend na RO boro capter biso bonjour to bonsoir na bino na bandeko tout ba rozwa biso vraiment na live en tout cas boko makoma kaka ba préférence na bino boko makoma kaka ba nzembo o déjà yo qui déjà na précommande pour na bi na précommande wa na moi ba seconde na yo ba chanson ba morceau comment da ba nzembo nini o yo qui ka ba extrait wana déjà au sepeli nango en tout cas merci à tous les Gaulois à tous les gladiateurs bandeko tout ba ressemble vraiment album na précommande en tout cas félicitations à vous parce que vous avez déjà préparé. Donc, Bagolo Bazalaka déjà préparé pour nous recevoir album. Non pas, Bayaka, oh, musique n'a pas de bêta, musique n'a pas de bêta, oui, comme bêta, on a dit ce qu'on ne veut pas. Mais il faut aussi acheter. Et ça, il y a sincère, c'est l'artiste, surtout envers maison de production. En tout cas, tu peux Madame Laurentine Lola. Madame Laurentine Lola Bambote na place à Rolanda Biso. Merci aussi à Janice Tachungan pour tout Bangamoutouri, le gourou du temple. Merci beaucoup Nayo. Merci aussi à mon vieux de tout le temps, de tous les jours. 3 heures le magique et Lotus Longi. Le Fouetien Rosan la Taylor. Toujours force. Merci aussi à la Difoumou Mokonzi à Alost. Il y a Arlette Fumu. Il y a le Boko Mbenga. Il y a le Boko Mbenga. En tout cas, Bambote, non, vient en aïe, n'a pas sur Bambote, il y a le Boko Mbenga. Merci beaucoup, mon vieux. Et puis, merci na Olivia, moi, c'est à Moto 001. Merci à l'assistance d'Aris Moussafiri, Gaulois et Tongo, en tout cas, n'a pas sur Bambote. Merci aussi, na Bandeko, tout bas, côté la biso, BM Boussa. BM Boussa, depuis quelque part. À Outaï France, Turquie, Kaba formation. Ben Boussa, je te salue. Là où tu es Gauloise, Nabiso et Tongo. En tout cas, merci aussi à Esther Faïla. Anniversaire, na yo les gars qui toko. Ezalatina Bogard de la presse. Donc, magamwana tous les gars qui toko Esther Faïla. Merci beaucoup Nayo. Et puis na bandeko tout ba kota la biso Clem Blessing depuis quelque part. Pourquoi pas à François depuis Canada, na pesio Bambote. Ya Bruno Lubika. Mon propre motema ya mama Linda. Bambote na place ozwami mon vieux. Ya tira petit na été. Donc bandeko tout ba rota la biso mon ami Jéré Senko force de l'Angola. Nena rolobate l'artiste Ferregola. Ba Gaulois bazara déjà mobilisé, baza déjà sensibilisé pour na consommer album au Dynasty volume 1
volume 2 partie 1 bandeko vraiment en tout cas bazui vraiment temps et puis ba ko somba album na précommande to ko lobatie et salama nango nanu te artiste abimisi album nanu te ba album na précommande ba bimisi chanson promotionnelle et chanson wana ekoti na ba meilleure vente na top 100 na Amazon na meilleure vente bandeko bo excusez nga pona lobaki ke nzembo etekama na 1.30 euros etekama na 1.29 euros etekama na 1.29 euros tokende to somba yango en tout cas ekosala biso kitoko na elengi tokomona keno en tout cas consommation ya chanson Ouragan eza koleka bien puis bandeko ebele ba commenter sur yango en tout cas esali kitoko na elengi pona nini parce que eza artiste Ferregola artiste Ferregola apesi batu top rumba oh sentiment qui authentique batu ba ko sepela nango en tout cas batu ba sepeli au moni génération au époque tetolobaka donc dynastie et na mai nango ya sika parce que ce qu'on fait dans la chanson Ouragan ba parti tout offert à s'exprimer tu sens que l'artiste chante et à banzembo moko te amo putu o ba ko bimisela batu pour na comparaison or que la comparaison n'est pas raison Ferregola a beti nzembo Ouragan ensemble na vient na biso mélange batu ba comprendre force artiste yango monique bande ko mususu ba ko loba nini que l'artiste Ferregola za ko mériter que cet album to somba ngo so ba ma vente physique to somba na vente physique 50 000 exemplaires en temps na une journée to ça rebelle to le kaba on est belé ata 2 jours to resomba 50 000 exemplaires golo tout a disséminé à travers le monde entier yo reste to somba te amoureux de la bonne musique bato balinga ka faire ba somba te bato bazé belé o balinga ka faire bazé belé ça au mona keno maramutu offert a rosala nenga lobaki mabata ba rolanda nzela na nga batanga komona ngati ba rolanda toujours ba empreinte à faire ya koyemba na ba icône ya musique ya mboka oyo na génération faire bana nana yemba na malange nana yemba na malange grand chanteur talaka via pemene na mikili mais le via côté miniature pour na nini pour na faire faire na ba maya sika mo pepa sika depuis 2020 que faire un memabino pour le bagaza capitaine de la rumba congolaise mais ba te belé ba chatte mais lelo to ko mona ne makamwe ko kende il y a pas match il y a pas photo que l'artiste Ferregola a repesa biso en tout cas a repesa biso musique a kitoko Ferregola a repesa biso ba nzembo moko ya kitoko ya mona te na ba commentaire ya nzembo ya Ouragan bato ba ko s'exprimer au mona te ache ba point azo sanga na maloba koloba bolanda te bato ba koloba biso na minute to focus achat album biso to focus achat ya album pour eza deux coffrets un à deux sur to bimisa le 13 awa lobby awa to bimisa sortie officielle ya 1 sur le 20 de côté na précommande le 27 bimi pour ndenga za on a déjà on faire comme déjà États-Unis dans le 22 non au groupe na Camp David torozwa banzembo sika faire ba tchanga $30 to ebele le 22 na Camp David na entra kinga katso wana to ya ebele to la kisake to leka bango ne belé yango mona te faire na maramu nyoso ko sala eza na ba réussite makasi yango moni te bandeko na ebele oya ancien ya wenge yango mona te ba ko changer na ba langage ko changer pour na nini ils ont vite compris que faire na gaz to na mo pepe o l'artiste azana ngo donc to la pognité donc il faut te profiter to bandeko loba déjà bolam et alors bandeko ebele to zonga ba te belé ba tout bela avant stade de martyr à faire
bato baluka ba kulu faire ça l'ampiaka batina ba kulu na ba sala boy mais bato belé ba kota na molili ba esi ba okena bo kita bo mata faire ça la plein ba vie belé ba changer langage tu wana fils ya wenge donc il faut te soutenir faire Bartaring. Les gens ont compris que faire aza eli nzambe faire una voix naturelle ezara autotune te neto moni kuna ba rolela deya voix bima ya mouvoir munene biso to tinda bango ta to tinda bango pene lokote yango moni ke JDT aoloba nini ke soki ba benyinga na sala clip ya nzembo wana na oya mais biso na bino tozala apo cha nzembo ekomaka eke ezongi bandeko tolongwa na distraction tolanda makambo abilité tout ce que Bill vient parler à la télé, à la télévision, ce sont des mensonges. Alors, Luka a dit, mais en actualité, il y a Dynastie volume 2. Allez-y comprendre que Moutou Oyo, Azuna Mbonga Batu, Azuna Mbonga Mabanga. Mais il faut changer à vie Karaboye. Pour aller pour Benga Nzela Mai. Benga Nzela Mai, pas Manzumba, Bafan, Bazuma $500, Bakabeli. Mais à Bossani, je vais rotala number 1. Mbongo tu ba pesa na faire. O number 1 akabola bango na o ba pesa faire. Faire azwa mbongo sa nini akapesa bango ba kabola. C'est le scam. Azaki témoin. Mutu a créé la tête na obila bima na projet dynastie yemoko. Mais ce temps a moni que non ba moni manze mo chanson promotionnelle via malange bimba moni o epesi babi to sayi buzoba bande ko ebele ba nga ba lamuka neti mutu lokwa bill so bazue na maison Sony ba produire bill que Sony ma fandisi ma ramener na Congo faire bon channel ya o chaya so ba che bill ba chele so mbongo anje ba lukeli ba featuring pour na nini to robeta musique visueux za mukie ba o ba leki biso ba o ba za te mutaleki azate soza na talent na yo neto lobara quand le talent est réel le succès est éternel c'est tout à fait normal donc faire un talent soza na talent na sur le plan musical oko lenga adversaire te neti faire na bank sa na musique na bank sa faire na musique a Congo ma ke faire afani ma ke abina o banga intel nan azate bato tout ba robenga faire aza local bazonga akana makolo affaire ba musu ba ko loba n'importe quoi lelo bazawapi to tika kolanda bato ba lobati bazonga c'est biso focus sorti ya album na biso le 13 to na poste to ka ma ke Kinshasa est bougé sur tout le plan. Au sentiment qu'il y a une faute dynastie et bête à les 13. La photo s'en charger na bas. To kota ndelo bek cette fois-ci photo sala ndenge pe bango basala. To kota sous-sol, système sous-marin. Il faut to bimisa. Pour moi Kinshasa et sentiment que non album de l'année est bimi. Dynastie l'album le plus attendu. Et puis il faut baser là. Ne batu ba ko zela. Ya moni ke ba golo ba ko me ko déplorer tant album e umelaki. Mais siko na ndenge to ko évoluer ndenge makambo ete to na posa ko landa mutu moko na gauche te to soutenir Ferrego là pour ça la biso sur musique à kitoko faire ça on a 50 ans les sous musique ata 20 ans ya obeta musique donc azana nous apesa biso le meilleur na ye lisusu apesa ngo ngana yo to motiver to son album na précommande. C'est très très important. C'est très important. Parce que sorti officiel album, to kangama bokote. Il faut to la moussa ba indu sa maramtu fe la muka. Yango moni ke ba o mona ke batu ba ko créer ba actualité na bango. Mais ba actualité ngo ba ko créer ngo ndeni. Ba ko créer ngo na matio na bango. Il faut combattre l'album au Dynastie volume 2. Ba bombi ba prise mususu ba c'est les 13. Bon moi na bango même sur les 12 ba boire sur l'eau mususu. Yango golo rester vigilant.
fanda zala focus somba album na précommande tango eko bima zo vraiment ta cha casque cha makolo boy na kit na canapé so pe na mbetu cha mutu na yo sala sieste ozoko yoka siko Dynasty volume 2 yoka banzemo yoka ba écriture chinoise yoka ba oza ozoko pa yoka banzemo loka parking dawo yoki nzemo loka parking boyoka parking okima parking au sentiment que no te Ferré ayembi Ferré apesi le meilleur na ye donc to senga na bandeko nyonso o ba ko tala biso pas de distraction focus sortie officielle et album to ko sensibiliser tous les Gaulois to kende ko somande album na précommande lobia le 13 album ebimi bandeko musu ba ko benganga ba ko ba bandingi ni osate peut-être il faut réabonner. Ko réabonner na yo ko kondimate aux monde gratuit kende ka maman na monde payant pour que c'est quelque chose par artiste pour que c'est quelque chose botala na minutes oyo soto ko loba très bien na minutes o ba nombre ya ba nini ba streaming na biso na ba boom player na ba Spotify ça na c'est on a 17 900 17 millions plutôt 900 d'écoutes. Tu en as assez. Donc on est obligé. Il y a aussi la lobbying moro poto matissa. D'écoute, ba streaming, il y a fait rigola. Tu aussi la ngondenge nini. Poto matissa, on aussi la ngondenge. Tu me rappelles qu'on a pas un boom player na Spotify. Tu me rappelles aussi la ngondenge. Ils ont moins idée. Nous te mettons partager na bandeko. Si par exemple na boom player bien à Spotify 32 secondes sur une chanson streamée so qui par exemple nzemba faire qui a 32 secondes sur une chanson tozana un streaming so qui 32 secondes pour chaque chanson d'un album pendant une heure aux en a 120 streaming. 1 heure le matin, 1 heure les après-midi, 1 heure les soirs et 1 heure la nuit. 1 heure la nuit. Dans un album, ça donnera 480 streaming. 480 streaming à un jour. Na bandeli, 1 heure le matin. Aux on aura comprimé. Le rôle a comprimé plutôt. Le rôle mais la tire à kiss. 1 heure le matin, 1 heure les après-midi, 1 heure les soirs et 1 heure la nuit. Dans un album, ça donne 480 streaming. 480 streaming à un jour. Si la seule personne le fait pendant un mois, donc au salon chaque jour, et tikali d'habitude, au salon pendant un mois, soit 30 jours, ça donnera 14 400 streaming. Wana mutumoko. Si comme, ce qui t'ozui, avec t'ozui 100 Gaulois, t'ozui 14 400 de streaming multipliés par 100. Et puis, il y a combien? Donc, si tu as 100 Gaulois, et puis, ça a combien de streaming? Si tu as 2 mois, et puis, ça a combien de streaming? Et ça a une stratégie autour travailler. Parce que bango basala yango ya mafiosi ya lokuta. Mais si biso photo sala yango ya clarité, biso photo sala yango ya vérité. Oza komona ke mutaza ko consommer artiste na ye. Oyebina baloba ko consomme tout kasinwa nina. Biso ba golo ba mourir à bonne musique. Il faut to bunda to combattre ba système mabe to combattre on a ba stratégie oyo. Na ba stratégie oyo moni lelo ba album na Kinshasa muta ko sabino te bato ateka kalisu te moni ba golo ya kini ba ko somba ona Orange Man ona nini na MP bande ko ba ko somba na RTL man ba ko somba album o Dynasty bato ebele bateka kalisu te na Kinshasa oyo mais so faire o teka faut to betele maboko.
L'album combien ils ont subir sur le plan promotionnel, sur le plan vente. Bon, mon album est rebêté dans babar, mais sauf que sur le plan vente moins faible. Mais sur le biseau de TK Dynasty Volume 1, si le TK Maka. To bandi ko TK na Dynasty Volume 2, zo TK ma volume 1 pe zo TK ma. Pour nini, le seul objectif est ça, il y a qu'on recevoir tozwa disque platine et disque d'or. On a dit ça tout très bien. Magamou tout faire à Rosala nominé, faire plutôt à Rosa disque d'or, tout disque platine à Rosa on a risa. Pour Aza produit anglophone. Anglophone va produire. Il y a un moment où tout le moment faire à Kenara, Afrique du Sud. Et puis une maison Sony est installée en Afrique. Attendez que nominé bongo na catégorie même catégorie na Davido. Bandero ba yebate nomination faire o salami ya trophée wana et même rabatu na Grammy. Tolinga to landa ba détail, fana landa ba détail ngo bien na wa expliquer bino. Ndenge ni ne même artiste na Grammy. Na koya ko expliquer batu. Parce que batu belé ba ko chatemi, batu be ba créer structure na bango, na batu na bango. Nya mona ba ko zo ba biloko na bango. Mais faire droit. Tout droit toujours. Faire tout droit au samarama bien. Ya mona za pressé te, ya n'a pas de tortilla zoroya. Azala pressé ne lo côté faire gola. A repesa biso le meilleur na ye. Donc to ko senga na bandeko, to consommer album o le 13. Tango ko bima, to za la focus. Tango ba bimisela biso intégralité ya album ya album. Tango ba bimisela biso intégralité ya clip. Ya Dynasty et un clip plutôt à Ouragan. Donc kende ko tala yango to matisa ba vie. Na moi déjà faire à Canada 600 000 abonnés. C'est bien déjà. Donc kende bien. Donc to continuer. Donc to continuer vraiment ya ko s'abonner na chaîne affaire a ko ça 1 million d'abonnés. Ce qui va tcheli biso pe intégralité à clip ya Ouragan. To la tisa bango ki to lekaka bango ne belé. To betata 1 million. Pour la moindre côté Nzembo, tu as 500. Ils ont 400 et quelques mille. Tu as 500 000. Donc c'est déjà bien. Dans 6 jours, tu as Kitoko. Donc tu continuer sur Koyo. Koyoka, Nzembo, audio, tu continuer pour somba yango. Tu la tisabango qui te lekaka bango kaka nene bele. Biso, na minute au focus album na biso Dynasty, pas de distraction. Baolinga baya loko ba boto la biso actualité. Baolinga baya loko la ba yiba biso makambo. Mais ba okutana libenda moto pour faire otika bango tante. Biso mikolo tolo baga moto kya makila. To kenon sur tout le plan. Moto kya makila. Faire gola ko pesa makambo ko pesa lumière. Moto to ko mega ko simba touche. Moto to ko mega ko sibi. Parce que faire gola vaut de l'or. Tanga ko loba muto kya makila bat ba mona ngolo kwa ba vanti. Te reposer question. Bokoyoka. Na loba bokoyoka eloko. Ba ko meka ba ko tenter ko créer ba actualité mais ba ko simbaka kaka te. Tala ba ko mi ko tinna na ba émissaire na bango. Ti e place Sarah Lula répétaka. Ba mo tinna na ba émissaire. Pour ba changer Sarah Lula l'esprit. To mona bango nde ba ko ya. To tanga ba kombo te pona ko fula ba. Ba ko mi ko tinna ba émissaire. Ki romengi. Et puis ça big manager monsieur Jacques ba ko mi ko tinna ba émissaire. Il faut qu'on renforcer sécurité. Ba émissaire ba ko mi ko ba lingi lo ba ndo bo. Ba zo ko meka partout ba kota. Ba ko na ba menace. Mais ko simba te boko kutana.
biso tona problème na mutu te towole la rappel likambo na mutu te baokanisa baroboto la faire actualité nada et puis luvunu bokokosa faire egola balula ako balula mopepo ouragan nazalaki toujours constant et s'évaporer nango amour ekoti mbangu ngai faire egola tobengisi bino le 22 oyo bwana Camp David entre Kingakati $30 tokutana ne bele bana chango bana lemba bana sans fil président tongo des affaires tokutana wana président tongo des affaires tokutana wana ko sala bien yebisa maître Tramortina tokutana wana le 22 oyo na entrée ka ya Kingakati yana nga $30 président tongo yebisa maître Tramortina tokutana wana ko sala bien le 22 tobina écriture chinoise tobina ba oza tobina ba parking tobina ba ouragan batu ba yoka ve malange boyoti malange nzambo ezolelisa na batu alivis pocho kotikela nga kaka 3 vidéo oyo na suka na oclôturer awa bandeko batala nzembo oyo ouragan ndenge eza kolelisa batu en image potoshite nasi bomoni ndenge nzembo oyo ouragan ba parti na mutu aza koyoka o aza retrouver ke koto oyo ekoti ye aleli TikTok na ebisio eke ezongi boni okomi kokalinga motema lokola ngulu na tono affaire donc senti que non faire akoyemba donc ayemba vraiment na kati na ye mobimba na ye azo transmettre ngo na batu ba koyoka nzembo. Merci beaucoup na Elvis Pochotier derrière la caméra. Merci na Trésor Moscou depuis quelque part, na PC Bambote mon ami de tout le temps. Merci aussi na bandeko tout batali biso. Merci na bandeko tout ba continuer toujours ko soutenir biso de près ou de loin. Merci na Senga Césarine la Gauloise. Merci na Sandra Ngata, maman na Petit Bron Junior, na Broly 10 à match. Merci na restaurant 5 étoiles biso na biso. Et pas venir Sims bazala ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lyon. Merci aussi na Chipo Muchipai papa na Messi na Diama. Merci na bandeko tout batali biso. Quant à moi héritier Ibula tomonani soki nzambe azongi nanute play.